kokoma mokonzi aponami na USA elingi koloba nini? Na États-Unis démocrate Joe Biden amonani molongi ya maponami. Mokonzi abimisami na maponami president-elect ezali maloba ya kolimbola kasi elakisi te ete moto azali na bokonzi to ebonga. Na yango Biden azali te na bokonzi likolo na mbulamatari pe akozala na yango te kino akovandisama na ebonga na ngonga ya nzanga ya le 20 janvier 2021. Masanga masango na Amerika maye malandelaka botangi bonso bwa maponami. Mamonaki le 7 novembre ete Biden akomaki na bilembo bikokaki koleka malisusu te na Pennsylvanie, yango etiaki ye likolo na ndelo ya maponi kama mibale na tuku sambo ya baponi banene esengeli po akoma president. Baminute nsima na kotala motango yango basakoli to bakanisi ete azali molongi. Yango tina ndako ya sango mingi kati na yango VOA ezali kobenga Biden amonani molongi. Mbala mosusu mingi na maponami ya bokokani makasi tango mangomba ya sango masakolaka boye, kandida mosusu andimaka te apoli. Président Donald Trump andimi nanu te, alobi moyibi mosalamaki kasi apesi te bilembo ya moyibi, yango pe alingi kobunda pona yango. Yango esali ete bakeli mibeko bakabwana na Washington, na ba républicain bazali kopesa maboko na boluki ya mbeba ata basepeli elongo na bakeli mibeko basusu na momekano. Matata mae makopesama eya notango nini? Maponami makondimama te na bakonzi kino poso nzike. Tango wana bondongwami na bazuzi pe bobandeli botangi bokoki kosalama. Kino sika mbulamatari ya Trump epesi nanu te bilembo bya solo bikoki kobongola bilembo ya maponami. Kasi tango ezali nano pona kokenda na bazuzi. Soki baeta indimi maponami, bato batindami na maponami ya bana banson ya eta moko na moko nde bakopona na maponami ya baponi banene, collège électoral, na katikati ya sanza ya zomi na mibale. Tango wana nde kongre ekondima bilembo bya maponami manso ya collège électoral na libandela ya sanza ya Yambo, pene na poso mibale Yambo na mokolo ya Bolapi Ndai.